soko yoki kaka Amérique wana États-Unis ya mabe yango wana penza ya wana kutu eza na kutu ko fomboka o Amérique fomboka ngana wa sabino vérité pona na ba famille bavanda akuna balobaka Amérique balinga kutu Amérique te po Amérique basi balongola ngo même atakutu na nini na nini Amérique si balongola ngo même na carte Amérique eza sous na carte te o etikala na carte eza kaka États-Unis na X na A wana ne mutu etikala na carte Amérique balongola ngo balongola ngo mbali elekaki batu mwindu makambuka ya mabe ba congolais batonda bandibu bana balongola Amérique ne na la carte Donald Trump alongola kango yango bomoni batu basalaka marche po alongola ki nini Amérique yango wana batikala kana ir na sena A na États-Unis na nini oyo mboko mususu nini na Hollywood na bango wana donc wana nde ezali pays oyo ekangami na États-Unis Hollywood ya pays oyo ekangami na États-Unis baza juste en face Hollywood eza pays oyo ba américain basalaka mingi oui donc Amérique na États-Unis ezali ba pays différents yango balongola Amérique nyonso ekoma ina na S na A sikoyo Hollywood ezali mboka oyo ekangami na États-Unis donc Hollywood yango pe bakoma ko benga ngo donc ba américain bakenda ko sala ba film kuna ba américain bakenda na Hollywood ko sala ba film donc eza mboka moko ya mukie mais eza mboka ba riche ekangama na États-Unis Hollywood wana kuna nde avant kende fozwa batu so bazana États-Unis bazwa visa po bakende na Hollywood po kota na Hollywood ozwa visa ndo koti kuna soki visa ezato okota na Hollywood te na bato bana États-Unis siko bato bana États-Unis bana facilité ya okende na ir na sena A kuna nde bakendaka na ba camion okokende na avion ekosalo peut-être 8 heures du temps 9 heures donc ba maman en tout cas na sepeli na ba cadeau o ba pesinga na